Bonjour la Chine de Karine Moko de la Baronne. Voilà, nazo chocolat tangaïs. Et nazo ça la jus de tangaïs. Voilà. Nazo chocolat on a maya moto pour elongola basalité na ba mabele. Donc voilà. Et puis nako salango nako tokisango na ba poso. Après nako nikango na ba poso. Après nako sanisango na makasu lelo na osala tangausi makasu. Voilà la Chine. Et nakolakisa bino ntango nakosilisa oyo ebandeli nango bomona deja ma moto ezosala mpenza makasi. Nazosokola yango bien na bandaki kolongola bamabele na mbeli wana po elongola na bacoin wana. Donc voilà, à tout à l'heure la Chine. Voilà, na tiango na mai bomoni na baposo na tokisi yango na sukoli yango bien. Il faut okosokola yango bien na ba étape wana esali ba étape net ba branche. Il faut kosokola yango bien na okatikati ozo détacher ba étape wana ya tangausi po ba mabele ekoki kobombana na kati. Donc voilà, nga na tokisi yango etuka buku après na ko mixer yango. Après na kozwa jus nango ali na zwi sikoyo na mixer sikoyo na mixer tangausi na zwi jus na bwaki ba salite wana. Après na ko mixer makasu. Après na kozwa jus wana na osala ngo na passoire et na bwaki ba salite ya makasu neti ndenge na bwakaki ba salite ya tangawis. Voilà la Chine. À tout à l'heure. Bon, la Chine a nazonika tangawis. Voilà, nazo mixer yango hein. Donc voilà. La Chine a nazo nikisa. Nazo mixer babenga ngoni makasu. Nao mixer makasu. Nasisi konika ngo mwendenge komi. Donc awa siko nako tia mai. Après na passe yango na longoli ba pepe nyonso wana ekomi jus. Na ko mélanger sikoyo na jus ya makasu. OK la Chine de Karine Moko de la Baronne. Oeza pona ko soigner mukongo wa papa. Ko soigner mukongo wa papa yango yo. Ko soigner pe pota libuma mama. Donc l'aider hein. Donc awa na eza week-end na sayeli papa et puis na sayeli na ba garçon nanga, ba grand garçon nanga mi bali bazalaka na Nantes na moko azalaka na Paris aza awa pour anniversaire à petit frère na ye. Donc on sala 4 bouteilles. OK? Et puis na Covid, il faut qu'on melaka biloko mboka. Après na sala petite bouteille amuke ya jeune fille nanga pour attraper pe Covid té ba contaminé était na baninga. OK? Voilà la Chine, c'est meilleure fashion de notre. Na kolakisa bino ndenge ji eko salama. OK la Chine, à tout à l'heure. Prochaine étape.
makasu yango na otia 3 makasu atangawisi na ngai sikoyo nazopase yango boomona ndenge ezoleka bomoi ndenge eleki na pase makasu ekomi sikoyo jus eza makasu naniki natie ndambo ya mai ali na mixe yango sinon so eza sama esala bien te voilà j'espère bomoni j'espère bomoni nalakisi bino ka et puis de toute façon aza na façon ne asalaka tangausi d'habitude nasalaka na citron lelo natie citron te na explique bino lelo natie citron te natie kaka makasu nakotia makasu na omixe d'abord tangausi après na mélanger na mai ya tangausi. Voilà. Étape mosusu à tout à l'heure. Bomoi ndenge ekomi na mixe yango déjà. Après na repasser yango na passoire pour na longola ba pepe. Ezala vraiment ekoma sikoyo vraiment pur jus sans ba pepe ya makasu. Voilà, tangawisi c'est fini. Voilà, les tangawisi. Eza couleur parce que natie makasu yango wana eza couleur. Voilà, fin ya tangawisi.